Bomon mambo bolukel ngai Maman Charlotte na Londres na mère na ngai Maman Charlotte Pigeon na kata London Bomon mambo bolukel ngai yo oloba kwa sa père wala ka sa père te na Londres là na ebike ba na Londres mingi ba ataka bilamba bana basi ba ebi forme te mais na zo à Londres to beta 2 semaines kaka na zo beta 2 semaines to na Londres na producteur na ngai danger Kolo Masolo mutasimbi staff bas donc producteur na ngai bola wasimbi staff Irken bola wasimbi staff yemta ocho pelenga libende o libeno donc mbongo ebimi pona ye yo ebisaka bato yo asaper oza saper te yo papa griffe nga na ebela ko alaka saper te ozalaka ancien militaire série ya Mobutu banda kobenga papa griffe te Basile Fumumpa yo mtu buma d'hélicoptère na mai ya Chwenge yo mtu ndako zo ebembia bia rimana na Rwanda ezayo nga na ebelo ya saper te defao yonal defao bosali loko moko ba petit ba kezwa yo na aéroport defao obosani kozala rapido la trape bilamba ya kala nga na ebelo la saper te ozo comprendre okangisi ba petit na nga Léopard de la Sap groupe na nga yo kangisi bango po petit ba nyoko mais ba petit ba bimaki ba yoki sho mama na soni donde na nga émission na salon na montango po na yo Maman Charlotte na Londres azoyoka Ibrahim je na nga Ibrahim azoyoka donde ngezana donc bo banga te lokote so la taka bilamba bana baso kosaka ba twala ka saper oza saper bon lobini pona Didier Zongo a saper te na ebeli Didier Nzongo ki réserveur na rond-point Ngaba to na ebeli a saper te saper talaka nde na beti bon Noba de Paris gasino yo Noba de Paris alaka ninja na ebete ke saper na ebiete na so ebaete grand producteur Rigen Bola donc grand producteur toujours que Bola yemto asimbi masolo oyo aza mystique Rigen Bola tuzoya naye na London to betaka ka to umela mo muke po bomona degré ba pièce ya bilamba oyo kolata soit pièce Maman Charlotte wapi Maman Charlotte na London na papa Ibrahim baebi ba masolo oyo babi ba valera biloko mais ba ko vivre nga na pembene kozala mabe